mbote lisusu bandeko na ngai na bandeko oyo ngai tokutani kaka ndenge tomesana kokutana biso na bino nalobaka na bino moyo ezala makasi mbula ebeta ata mopepe biso tokosala ube musala atako bato bamipandi on servira la République mais sans interdire sans empêcher aux autres de servir aussi la République mais mutu na mutu atala ndenge nini akokoma na buko ya histoire ya mboka na biso tolamuki bandeko na ngai o baza na Kisalala eza wapi eza entre Beni na Butembo epai wapi accident ya kafu esalema kilobi 6 personnes bakufi sur place dont mwana muke bandeko na ngai oyo bazali na Fizi kuna eza munduki se munduki bandeko na nga oyo bazana Ituri elamuki ndengwana tolamuki na Kinshasa na Congo na likambu nini na Congo tolamuki le débat lobi ezalaki entré en fonction il y a nouveau représentant il y a secrétaire général il y a Nations Unies à la tête de la MONUSCO et kozala ndenge nini bako changer mission pour que cette fois-ci ba éradiquer ba groupes armés o Joseph Kabila Kabanga lobaki na conférence de presse na ye masolo bandeko na ngai na Kinshasa débat ezali sur l'organisation ou non-organisation ya ba marche bandeko na ngai bato ebele bakanisaki que Église catholique à travers comité laïque de coordination bakolemba ndenge bamesana ke mo basalaka ka mwa marche moko balembi bango ezalaka mokolo moko esili mais balancer lisusu pour ce 25 une grande marche kosalema à travers l'étendue de la République balobi soki bino bozana manduki elonga ekozala ya nzambe tango ozobeta lisasi okanisi obomi mutu yango pe lisasi wane zongi na mayele na yo c'est ce que basango bakoloba débat ezalaki sur la nomination de Fridolin pour na ko remplacer mwana mboka Mosengo. Kinshasa lingaki a faire croire aux gens que c'est la victoire diplomatique de Kinshasa qui a fait que Mosengo va désigner successeur na ye. Mais babo sani ki ambongo de muntu annonça plan B ya Église catholique. Soki bobo ekoyoka. Est-ce que oyoko salema lelo eza plan B oyo banonsaki ou bien za ka début ya plan B? Mais ce qui m'a fait étonner jusque-là, eza ndenge nini batu balingi koyoka te ni voix ya nzambe, ni mongongo ya nzambe, ni mongongo ya batu. Il y aura toujours des marches. Il y aura toujours des morts. Plus bamoro bazali ko bakisama, plus kanda ya population ezali ko bakisama. On n'achète pas les armes pour na boma bacheteurs ya ba armes qui sont le peuple congolais. Ba armes wane sombama pour na ko batela. Lelo tozana ba def nalu. Oyo to tunaka une fois na MONUSCO. Baloba na biso qu'ils étaient 1400 personnes. Mais 1400 personnes wane si la kate. Kuna na est brigade d'intervention ya Ali. Ba casque bleu ya MONUSCO ba Ali.
mampinga ya mboka oyo ngai bali kuna bakenda kebele bele. Mais comment on ne parvient pas ya ko maîtriser bateau? Eza masolo bande kolanga toko mitu. Qu'est-ce qui se cache? Mais au lieu manduki kende kuna te manduki ko kende kuna te manduki ko zelaka ba congolais o ba pesa kambongo na bangwe somba ka manduki pona ko tirer à bout portant. Ya liboso le 31 baloba na biso 0 mort. Église catholique a pesi nombre. Mwamba mushikonke na structure yako kamba ba pesi nombre ya batu bakufaka le 31. Lelo nani akokosa nani akoloba bosolo. Et ozokosa pona nini pamba te eza ba congolais bakokufa. Yango moni ba messe mi ba lesalemaki oya Notre Dame na ba photo ya bato bakufaki na ba kombo na bango. Il y a le 21, il y a un corps de mort. Tozozela ya le 25 pour que baya koboma batu misusu. L'essentiel n'est pas d'acheter des tonnes et des tonnes de gaz lacrymogène. L'essentiel n'est pas acheter des tonnes et des tonnes d'armes. L'essentiel est ya koyoka mungongo na ya batu na ya nzambe. Parce que qui tue par l'épée périra par l'épée. Makamwa bitumba. Oya komona ke non biso skoyo nde tozana makasi parce que toana manduki te bitumba makasi nango il faut kolakisa batu mususu pour que ba respecter biso ba sentir que nous avons une armée forte puissante. Ce n'est pas ba pays voisin ba kosakana kana biso mais awa bozoya kobimisa biceps libanda eza lokola na comprenaka te oye kobimisa bozoya kobimisa biceps awa na kati ya peuple azane loko te libanga te licheti te nini te batu wana babimaka kaka na bachapele na babible na bango kobeta oyo ya Notre Dame bazwa même croix babunga nango. Lelo toza na débat oyo ya bangombe oyo bazana kwilu na kwangu. L'État congolais n'a pas pu nous expliquer. Il y a problème à clameur public. Ba expliquer bisote batu wana bawutaki wapi toyika ba député ya kwilu na ya kwangu basangani wana balobi mo baza répartis en 4 groupes. Moko groupe moko ezana 250 têtes. Mususu eza soki combien de têtes? Ba mususu ba fandi boy, ba mususu ba fandi boy. D'accord. Bon, ba o ba utaki kalemi. Pona nini? Eza coïncidence ou bien eza eloko moko boy. Qu'est-ce qui a fait que kaka na ngonga oyo babi mana différents coins baya ba se retrouver à la porte de Kinshasa bayokanaki to eza coïncidence? C'est là que les hommes politiques bazo koka ko répondre te bazo se contenter à faire des déclarations mais déclaration ngo eza complète te bolobi ba o ba uti kabalo et Kalemi bamsusu oyo bayayi oyo balobi bango bauti Uvira bauti Uvira baeti awa bamsusu bolobi bauti wapi? Donc bozo pesa bamsusu bauti soki Maniema ekomi ba o bauti boy bauti boy mais tango zo tala nazo mituna problème yake ba o bauti awa ba o bauti kuna. Qu'est-ce qui a fait que coïncidence comme mbala moko à la porte ya Kisasa? Avez-vous vérifié l'information donc au PSAC, oui ou non? Ce sont des militaires ou ce sont des civils? Baboujiangwana Tokomon. On ne doit pas seulement se limiter, il y a comme un point de chute na bango, il faut total nous parcours, tout namba.
bandeko bino boza wapi boza place boye est ce que bomonaki bandeko wana mpona mutu azala na batete de be ebele ya modèle wana azotekaka ngo nzela il faut azala sur na sécurité oyo aza nango toyoki baministre na biso misusu balobi ke baza na manduki te mais est ce que vous pouvez nous expliquer nani eza oyo balobaka na bible eza nini colonne de feu ya nzambe nde mutu ezalaki kosécurize bango na nzela lokola bango basambelaka tro to eza nini dossier mosusu bandeko na ngai eza ya bamarche lobi marche ya Rome esalemaki ya kafukafu ntango esalemi ya kafukafu basuki na bénédiction papale na place Saint-Pierre ndenge toanonsaki bino parce que eza ntango bamosusu baza na distraction ntango bamosusu bakolala ya les gens qui ne dorment pas likolo ya mboka na bango yango nga naloba natalaka bato nalobi fo boyeba nani bokoki kodistraire on est là mais tikeli bamarche mosusu bandeko d'abord pendant que l'église catholique azali koannoncer le CLC comité laïque de coordination bazali koannoncer marche il y a le 25 déjà na Côte d'Ivoire le 23 prière ebandi pona kozala en communion na bao baza na Congo parce que la diaspora congolaise ya Côte d'Ivoire eza chapeauté na basango nde bao babenga kibiso balobi wa kozala en communion à partir du 23 na Kinshasa. Messe d'action de grâce ekosalema kuna na Zurich na Suisse ekozala le 17 de cette année ndenge bokomona bakolakisa bino wana à partir ya 14h45 nde messe wana ekosalema na Zurich kuna na Suisse. Mais kaka na Suisse wana na Genève marche moko ekosalema le 17 yango pe na ligne na souligner une chose na Genève tolobi kaka le 17 wana marche ekosalema rassemblement ekosalema na place des nations à Genève nangonga ya 14h ekozala de 14h à 18h célébration écuménique na Lausanne à partir de 15h. Mais loko na ligne na souligner il faut boluka pe ndenge nini ya coordonner to ya commettre ensemble l'action parce qu'il ne faut pas que na Suisse moko wana organiser 3 actions le même jour mais kozala bien te biso de marche na biso même appel oyo tokosalaka bobenga mama Pauline Lumumba eza pona confédérer ba force ba idée et le moyen lelo ba communiquer nyonso tokolekisa bobenga bon ndeko Eliezer lekisela biso boy lekisa boy oui c'est ça aussi la mission d'avoir une grande chaîne de télévision c'est ça parce que mutu nyonso akobenga ok lekisela biso boy to lekisi mais la mission c'est ça. Mais tant que vous autres vendez, comment vous avez reçu l'idée? Est-ce que ceux qui vous vendent, ça va? Wana makamuna bango tokotala. Makamangweza ndenge nini? Trop de questions. Mais makamangweza kaboy. Lelo marche oyo ekosalema kuna na Pays-Bas le 16. Marche oyo ekosalema na Washington DC le 16. Marche oyo ekosalema na Johannesburg le 16. To pesa kibino ba programme nyonso tout wana. Bande konanga. C'est aussi le moyen ya ko communiquer na bande ko mususu pona ko éveiller conscience na bango. C'est là que je dis que nous avons la possibilité pas seulement d'avoir une grande chaîne de télévision Tommy Balé, mais nous avons la possibilité ya que to sala biloko minene na mbongo muke. Dis-moi ceux qui te comprennent. Ceux qui battent bako telema, bako banda ko finga, bako sala ba vidéo. Et ko sala ta eloko mon côté. Qu'est-ce qu'on va retenir? Mu pepe oye souffla na diaspora na suka to suka wapi? To suka na ba vidéo ya ko fingana. To suka na ba vidéo d'affaires. Le vidéo d'affaires c'est quoi? Muto ko sala vidéo na ye,
ayebi bien que batindi qui est parce qu'à cause de 100 francs, à cause de 200 francs, les vidéos d'affaires. Alors, il faut que c'est la Batou Makambu. Il faut décourager Batou. Il faut désorienter l'opinion. Ngana lobaki que opération Kanga Mouibi Ekoban. Et que ça, les en 2018. Toko Kanga ba tricheur na ba fraudeur. Et c'est là que je vous annonce que j'ai mis de côté 2 agents. Moko Kimaki, Moussou Atikale Kiawa, le col antenne, on a compris que nous avons mis de côté et nous allons marcher. Gana Lobakana Batouin, Nalobi, Tango Sale Loko par conviction, Okobange Lokote, parce qu'on n'a pas de choses à cacher. Ni na Moi, ni na Boutou, il n'y aura jamais de révélation sur M. Tambo. Il y a que Moutoye Pen et les Mayasik, et Kozalate, et Kozalaka pété. Parce que ce que nous disons la journée, c'est ce que nous faisons la nuit, c'est ce que nous faisons au téléphone, partout, Tozalaka Ndengwan. Sans prétendre être trop parfait, mais j'ai dit on est au moins correct avec notre conscience. Il n'y en aura pas. Quel que soit, jaloux, Matabako, Kitabako, fomenté, Bafomanta Kakak, et il y a que Kangiban. Parce que l'ennemi à l'Okuta, c'est le temps. L'ami, il y a vérité aussi, c'est le temps. Attention que tongeli ango chemise à l'iput, ezaka vérité. Attention que tongeli ango costume, ezaka l'Okuta. Voilà bande konanga, parce que na ndenge wana, ko bundisa l'Okuta. Attention que mutu asali l'Okuta. Hypocrisie. Voilà bande konangai, ezana ba activité wana ezali ko salema, ba marche ezali ko salema, les 25 marche ko salema à travers toute l'étendue de la République, soto kozela. Bande ko batindaki ezana ndeko moko atindaki mbongo, kala mingi te ba otindela kimbongo bakoya aw. Pona ba retirer mbongo na bango. Et dossier n'a plus dans le niveau là. Dossier sur quoi batindi biso na tribunal à garnison. Pour tous les na parquet na autre bande basenga et tout ça réparation civile mais jusque là il ça yo basenda boya qui lui a pour assister du sous sa makambo wana témoin na e a pour la kana prison il a assister du sous te pour il a lobby ezaki na et bafunda qui le fira na ye moko sayo basende a dépenser mbongo ebele na ba corruption. OK, donc le dossier vous a envoyé OK. Non, en fait, ngai na bengi bino mais maman dit na téléphone alors il sent que il y a dans la et tout à d'ailleurs bengi bino za combattre za pona za na bande ngale kona bino ya poto ermoko bavanda mukabo vanda zo kanisa lobiso kina za ta 100 francs na kosunga bango soki azana ngote parce que il y a le gens ba bakate que na poto pe mbongo a poto za mbongo ya passe alors il est là kimbo oyo pona ko pesa bino na préféré ko pesa mokolo nango aboya kito tanga kombo na ye grâce à Zali Moko à Koyeba. Merci Mingindeko. Malgré tout, vous êtes à Congo Nao, tu s'appelles quand même, tu remercies ma casse pour la soutien Nao. On a aidé Nao au son de Gota. Vous avez accédé à ce que vous aussi. Et vous avez essayé pour la prochaine occasion, sur tout le monde a taillé la mise sur ceux qui ont assisté du soutien à Gota. Il fallait quitter tout ça là-haut. Donc, moko tout ça la kangwa contre cœur parce que pour remettre mon tombeau, pour remettre il y a peut-être que susciter moi jalousie tout et tout, mais nous sommes obligés
ya kosala défaut en ndenge wana mpona koévite que bato basoupçonne biso te tolingaka kozala mpe correct bato basoupçonne biso te yango mpe chaque fois toyambaka bato tosengaka bapesa numéro ya telefone na bango comme ça moto azoleka direct pour ne pas nous surcharger. Bon, merci beaucoup. Ordero na ngai ya western yango natindaka mbongo ekendaki epa mutu boye mbongo soki otindi même 100 francs ya mutu nakomisaka yango et généralement nakopesa na numéro na yo bobengana mais mbongo nalingaka te ke yelaka na nzela na biso. C'est pour éviter une campagne de diabolisation. Mutu aluka ndenge ya kokosa ke non napesaka ye mbongo akomisaka te soki bomesana bato oyo bayibaka mbongo ya bato to bamelaka bato nga namelaka bato te. Autant de fois batinda mbongo pesa mukebai pesa safu napesaka bango papa azwa numéro benga au vérifier au confirmer. On essaie d'être correct. Pas seulement que senga bato bazala correct, il faut d'abord commencer soi-même à être correct. Voilà bande kolanga ezali masolo wana totikale ana masolo bangombe to éviter ce qui dossier wana ko suka ndenge nini. Mais les chefs coutumiers a dévoilé une chose. Alobi ki amema ki bango ti est pas administrateur. Ne faut pas to suka kaka et pas ba chef coutumier. Administrateur ayebi likambu to ayebi likambu te. Voilà bande kolanga. Mais là qu'on a allé insister pour ce qui concerne l'information et les réseaux sociaux. Nous sommes le coup de tête, nous sommes à solo. Mais il y a un système, ce qui est information à solo, les amoko, tindika, pomper l'information, finalement, banaliser news. Nous avons qu'il y a une vérité. Il y a le coup de tête, il y a le coup de tête, qui mouta combien de fois dans les réseaux sociaux. Kabila basi babomie combien de fois na réseaux sociaux. Coup d'état combien? Et c'est bêta mina ba réseaux sociaux. Donc d'information wana oyo biso na Kinshasa to ko benga ngo formal na ndenga ba combattant. Ezali mais il y a vérité pe ali. Voilà bande konangai. Je koko Mulumba est toujours malade. Azawana, il n'y a pas encore de suite, il n'y a pas encore de solution. Ornella Yanga dossier naé jusque là tozo c'est la résultat. Il y a médecin légiste, il y a autopsie pour dossier Ornella bande konanga bisika kota ki ba caméra de surveillance et ali tomona ki tangu bataka ki Swiss Market à qui Swiss Market la vidéo était sortie boni vidéo film ya mukolo wane kobimate. Nani a bombi yango? À boire et à manger. Baoe mi bale bakangaki wana batikaki bango depuis samedi. Balobi, bazomona te pourquoi on pouvait les garder. Mais l'Indien n'a pas été arrêté, ce sont des Congolais qui ont été arrêtés. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci. Bobo Sanate ko continue ko benga. Maman Pauline Lumumba. Mais boza la précédé. Ceux qui ont moni tozo umisa ezapona makambo eza la claire bato bamona teke eza eloko moko ya ko escroquer ceux qui a kosala ndenge nini. C'est comme ça que maman Pauline a ko travailler na avocat na yekuna na avocat kuna na Suisse pour que makambo nyonso eza la claire et le moment est venu toko changwa la place publique. Ngonga soki koti makambo nyonso esalemi bande konangai bokomona ngona ko souhaiter Kendo Konanga Roger Muntu, la voix de l'Amérique. Ceux qui ont se déplacé à Komi Genève, Tokutani, et Kozala bien. Bande Konanga Bajano Kabuya, pour na Makambo Italie, Makambo ya le 16, na Hollande, na Pays-Bas. Ba Fabien Kouswanika, ba Baliangando, ba Maître Gino, Baris Tempête, ba Maître Donna, awa esala kaso ina bandi ko tanga boye obosani epeso kine ba pasteur Bobo Bobo sanate bande konangai manifestation ya Suède
invitation ya sauve le 17 mars na Stockholm. A sauve abengisi batu pas seulement ya Congo, na Congo abengisi quelques personnes certainement. Abengisi batu na Afrique, abengisi batu na États-Unis, na Europe mobimba. Je pense Mama Tina tokomonana ndeko nanga Gisèle, ba Mama Bijou na Finlande. Vous avez belé awa soki na bandi ekosila te. Bandeko nanga na Milouz. Je pense wane kozanga te ndeko nanga Roger Muntu. Nakobosa na yo jamais.